Mbote bandeko na video lelo nazolakisa ndeni nasalaka traitement ya huile. Nakosalela ba huile mibale, huile d'almande na huile d'olive. Normalement nasalelaka pe miel, mais pona lelo nakosalela miel te. Bozomona deja naza na suki ya kokanga, mais avant na defaire yango nakopompe nanu mai po elembisa yango. Sikoyo nazosala mélange nanga. Nazo utiliser 4 lutu ya huile d'olive na 4 lutu ya huile d'almande. Avant ya kotia ba huile nanga, nalingaka nanu kotia ngo mai mukie, na peigner pe, après wana nde na pakoli ba huile. Nako se concentre kotia huile na basonge ya suki nanga, po wana ezali nde place suki ekatanaka. Eza pe important ya ko masser cuir chevelu na yo. Ko masser wana esalaka ke makila na mutu eningana. Soki makila ezo ningana ebotisaka pe suki mbangu. Siko nasilisi kopakola ba huile na suki nanga, nakolata sachet to chapeau de bain, après nakovanda nango pona 45 à 1 heure du temps na mutu. Après 45 minutes, rincer suki na yo na mai ya pamba, to soki yo moko olingi okoki pe ko rincer na bain de crème. Na étape oyo eza vraiment important olata sachet to chapeau de bain na yo, parce que moto wana eko créer na suki yango nande ekosala ba élément nyonso ya huile ekota na kati ya suki na yo.